Chers internautes, l'ami fidèle d'émission Moulal Batalado, bonjour. Émission à l'élo nazo salango précisément à en Irlande, na kati ya Dublin. Na yambe bino invité nanga na kombo ya maman Monique, mais na kotika ye moko à se présenter pour boye baye. Thème nanga ya l'élo ezali comment ba biso ba mama ya poto na ba papa ya poto lolenge ni toko kovandela na bandeko na biso ba oyo tozoko bengisa na Afrique ba oyo bazoya awa surtout na Europe lolenge ni toko kovanda na bango pour lelo tozomona ça ne va pas na bandako soko bengisi ndeko na oto ya mwasi ya mobali ezozala vraiment collecté. Donc d'où il y a problème tozoya komona awa na Europe s'occuper de ça la bongo ou comment na éviter yango nazo bino invité nanga pour ngande na poser ba question yende a ko expliquer biso le lenge ni vraiment to poser na bandeko na biso ba oyo tozo bazo utana na Afrique na tiki à se présenter. Bonjour maman. Bonjour maman Bibi Tantiona. Okoko se présenter maman. Oui, nga kombo na ngai maman Monique Ngongo na vandi na Irlande. Oui. Précisément na County Kildare na mon Ashraven. Ah, merci maman. Okay. Maman Monique, na bandi émission na ngai. Vraiment pour thème na ngai émission na début ya émission na lobaki yango. Comment to yoko vandela na bandeko na biso tozo bengisa na Afrique ba o bazoya na Europe. Le lengi to ko vanda na bango. Tozo mona lelo maman Monique ba problème vraiment ezo wuta na bandeko na biso ba oyo bazoya na Afrique soki obengisi bango la akoya awa tanga bazala mukanda te eza normal mais soki azwi mukanda ekomi problème tozoyeba te problème ango ezouta wapi vraiment au juste maman Monique tolingi o expliquer biso maman. Merci maman Bibi Tantiona pour la question na yo. Oui maman. Eza question moko malamu. Oui. Ils ont bien vraiment la question là. Ko bengisa ndeko na Afrique ya mwasi to ya mobali aya awa iza mabete. Mais evandeli ya bandeko to yeko kuta awa na biso bandeko pona mitie na kati. Oui, ponga pe naza parmi. Evandeli iza ndi malamu te. Pourquoi evandeli wana iza malamu te? Iza kaka te biso batu tozoya nde toza ba problématique eza biso te. Bandeko pe tokuti awa bango mo ba mitala est-ce que comportement na bango eza bien vis-à-vis na biso bandeko na bango ba bengisi soki lelo yaya na leki bakomo lekana sikoyo il faut bango moko ba o ba bengisi biso ba tala ka bango nde mutu bazana na raison biso te. maman Monique na kati yote ngana tie na place pour ngana za na Europe yo poza na Europe na tie na place ya ndenge kenga mama na bengisi par exemple ndeko na nga ya mobali aye awa na Europe mais koya aye na Europe tant za na mukanda te boza bien bozo seka bien makamnyo so bien mais soka azwi mukanda lelo akomomona mabe lelo apesi yo bakombo lelo akoleka na nzela tantôt soki le mususu aza na mwa chéri na ye aboti akolinga mwana na pesa otambote te mwana soki apusa pembeni non kopusa na pembeni na ye te. Vraiment ezosala passe mingi surtout na biso ba communauté na biso vraiment ba africain ezosala passe mingi mama ezouta wapi tolingi toyeba vraiment ba problème ango ezo basé d'où ya quoi au juste maman eza nini vraiment problème wana ezo c'est basé beaucoup plus na biso batu toza awa o tozo yamba bandeko to bongisa nde comportement na biso. Bandeko o bazoya awa baza be esclave te. Bandeko bazoya awa baza pe na droit ya vie. Baza pe na besoin bazala libre. Mais biso batu toza awa tolingi kotika bango na liberté wana te. Tolingi toujours ko commander bango. Donc to komisi bango lokwa be esclave. Yango de problème estika ezowutela. Soki na Monique ezali vraiment faute na biso ba maman ou bien ba papa ya Europe
nde tozobengisa bango baya awa na Europe bauta Afrique baya na Europe donc eza nde faute na biso maman Monique. Oui, faute eza ya biso bato tozoyamba bango. Faute eza ya biso po tolingi kokomande bango, tolinga o biso tolingi bango basala. Non mais maman Monique nga kati te nesi ngai soki na bengisi mutu aye na ndako na ngai akolanda oyo nga na koloba na ye, akolanda lolenge nini nga nazo diriger ndako na nga, lolenge nini oyo nga na salaka makambo nyonso na ndako na nga na koexpliquer ya kolanda yango maman Monique. Pourquoi pas alanda vote? Oui, yo yambi il faut alanda oyo olobi. Oui, c'est vrai. Oui. Peut-être au bengi yako edenga hotel nga tabana nga nazobima. Oui. Oui, akoya sali. Mais ça te que lelo bengi lobe bendo ye azala wana lokola yo benga ki lokola biso to benga ki azala wana kaka na disposition ya biso. Ah non 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 non. Wana nde komisiko wana bien te. Pour ceux qui est commis bongo peut-être ya wana ezo poser ba problème. Oui. Pour nanga soki na bengisi mutu auti Afrique ye na Europe na kotika ye pe azala na mwa liberté moko na kotika ye a s'intégrer. C'est ça. Pour namboka oyo soki mutu azala mukanda te, soki mutu a s'intégrer te eza passe. Yo ozo charge ya mutu. Maman Monique, toza na Europe ba hôpital soki mutu abeli ake na hôpital azwa soin, ça coûte maman Monique. Siko yebisanga soki nga na bengisi mutu auti Afrique aye awa na Europe azala kaka condamné pour na ngai na tika ye na liberté te na tika ye a s'intégrer te mote ngande mu na kobima fautif pe na kobima mabe na miso abato. Peut-être c'est ça ce qui n'a comprendre na lolenge yo zoloba. Oui, c'est ça. C'est ça. Yo au moins comprendre. Mais ba mususu ba yebi angote. Vraiment. Ba mususu ba yebi angote, ba yebi ke ndeko soki aye as esclave. Bana ye. Soki aboyi problème. Non. Yango ndo moni lelo ba problème ekot mingi na communauté congolaise ya na leki o elongi na gauche o koto azu na droite. Problème ezo uta biso bato toza a soki tokobongisa comportement eza malamu. Po soki nga na yebi ke leki wana aza comportement mabe na obenga ete? Non. Soki na benga ki leki wana aya seke na yeba ki comportement na ye eza bien. Oui, c'est ça. Mais lelo oyo po na nini na leki wana comportement eza ki bien to komi kotala na oyo longi na gauche ou na droite. Ngai moko fona mitala. Wana lobi nga moko fona mitala. Wana lobi na solo. Po tangu baleki yango bazoya baza déjà mature babota mi ate ba mikolo batangi pe. Bazana pe bazana droit bazala libre. Po na Afrique kuna bazalaki pe na liberté. Mais baye ana mboka kuta mundele Jésus Christ kutu ye moko atika ki biso abaki bozala libre. Mais pourquoi pas biso toli kotika bandeko na biso bazala libre te ya wando moni problème po mutu pe atake mukolo aolinga pete bo banda ko kanga ye bo banda ko diriger akoma lokola mwa lokola azali na mukanda te alors ngai na zoe lokola lipapa aisa lamba uba linga kenda ta otala camarade na loba te o kende te non wana penza mukolo mutanga ozwata mukanda akokumbwa na kati yote maman Monique atakutu bongo te biso tolingi omoni soko bengisi mutu aina ndaku na yo fu alanda ba règlement o eza na ndaku na yo atosa oyo zoloba po soki mutu wana komi kotosa te yo komona ke mutu wana lokwa asali rébellion pa na yo donc makam oyo zotosa po na ngai soki vuma tosi te na mona ke ndenge na bengisi awa na sali lokwa perte. Donc soki azumu kanda nde tozo mona be bazo kosala ngona banzela kwa soki azumu kanda donc aleki yo na nzela atambota kopesa yo te ao ata o abana nini na kolinga bana bapusa na pembe na yo te nde tozo komona. Mais pourquoi pas bato o pe bazo ko uta Afrique balingi ko yoka ba oyo biso tozo ko loba te oyo mutu abengisi na Europe alingi ko azoloba ne alingi ko yoka yango te ye azo kaka matalité wana réponse à kopesa on est en Europe. Ici c'est Europe. Mais Europe, tant qu'on a en Afrique, il fallait le baquer. Là-bas c'est Afrique.
Mais pourquoi il y a en Europe on dit qu'on soit nyonso ba oh ya ba européen oh ya ba no nyonso o captain on a mutu na o cha o yo kata ta kutu o sala semo na lembi o sala bwe et le côté omoni yango peso pesa passe ezo pesa pe passe maman Monique ezo pesa passe yango so ozomona ke na ba communauté na biso mingi ba africain to zaka na ba problème si problème et comme il lelo na ye biso maman Monique po muta bengisa susu ndeko na ye out Africa ya akomi na kobanga akomona soki na bengisi ye ekozala kaka problème soki na bengisi lem susu ngam na bengisi na kobima ndoki lem susu ngam na bengisi na kozwa problème c'est mieux vanda na ye c'est mieux tout ça kaka bon na tindaka un ndenge na tindaka chaque fin du mois na tinda deux chaque fin du mois ndenge na tindaka c'est mieux bafanda kaka kuna omonte soko boma pe makambo ebele maman Monique côté wana mato ba maman na ba papa na bandeko na biso ba bazo ut Afrique na biso ba toza en Europe to mekana ko améliorer côté wana pour vraiment tozo komona ezoza la passe OK na mwanda kuboy oleki boy kuna boni leki na yo bengisaki ye kutaza na mwa kwa na ye tolobana kate boni tonton yo bengisaki ye kutu banda bala kutu atana bana bapesa ngambo tete komi ko sala passe na so na vomi kutaba mindele ba mama komi ko seka biso ba komi ko seka biso vraiment maman Monique tozo comprendre te tozo kende wapi juste tozo kende wa ba mama poto tozo kende wa ba papa poto tozo kende wapi vraiment côté wana to mekape ko benda mwa muke bandeko na biso ba oyo baza na Afrique matoi na biso pe ba mama o toza na Europe na ba papa toza na Europe totala rappeler mususu mwa comportement na biso soki mwa ndeko na uchi Afrique ye tala nanu mwa comprendre maman Monique uchi koloba ko seraka pe mingi te ata kolanda ba principe oyo ya ndako mais moi otikele mwa liberté moko ezate ke nyonso to seraka to landaka bongo nde yango ezoboma surtout so kaza jeune fille ozo serrer mingi okozwa lingala kaka on est en Europe ici c'est Europe lingala surtout lingala na maman Monique ndenge ezoloba masusu ndenge ezosala passe na matoyo surtout soko bimisaki mbongo na ba mbongo to kimaka oyo ya ba butu moyo o ba neige to kimaka surtout soko bimisi obengisi ozwi lingala ana yango batu mingi ozomona ba AVC ezo uta pe du ya ba problème wana vraiment maman Monique ba maman Europe to mekana ko améliorer vraiment maman Monique na ningoza susu na loba ko bakisa te liloba ya kobakisa ezake tango tobengisi bandeko na biso ya basi ou bien mibali ngapele na tuna o question mama bibita tango yo bengi ndeko na mwasi to ya mobali eza po aya kovandela o cousin na ndako to akende na centre ya ba réfugié non ye na lobi intégrer ko intégrer faut tika bandeko ba intégrer eza na kati wana nyonso tango ba yaka biso nyonso ata biso ba auto zo chance ko boka ngunda te mais to yebi ke ngunda ezalaka okotika ndeko na akende ko boka ngunda kuto ko préparer ye otiki yake ko boka ngunda ata za na centre kuna to mona ba o baza na centre ba weekend ba bimaka aye ko visiter famille à la prazongi pour akenda ko signer ba présence ba yebake aza kuna c'est ça yango na lobby en émission photo tika ka un peu ba s'intégrer baza la peine à moi liberté moko ezate ko bengisi okangie na ndako ko malako mo esclave na yo akoma mo lokola surtout tozomona soki aye awa soki le msusu yo za na bana na ndako aye kokuta bana na balinga soko sa msala te donc ba koma kaka mutaucha Afrique nde ya sala vraiment côté na ba maman Europe na souligner vraiment ba maman to bongisa côté wana pour yango nde tozobebisa pe na bano ya biso tozobota pour soki yo lakisika alingo soka basani atika yekuta uta Afrika ya kosala oti déjà mwana makanisa mabe na mutu mwana tango alie aye bandeni ko débarrasser assiette na ye ake a laver assiette na ye atango en place pour soko mwana lie atiki wana kaka mutaucha Afrika ya longola as arranger nyonso wana ekomi mabe wana tozote ya bana biso na mabe tozote ya bana biso tozolakisa bango vraiment mabe makasi po ata lelo so akomi na ndako na ye akozwa comportement na akokopia ngo komema otina ndako na ye yango na ba mama kotana to sala vraiment keba
mutu soka uti Afrique aza esclave te otiki a s'intégrer na ye na marque na ye tango akozala na centre nde ba week-end akoya ko rendre bino visite na ndako tango pe ekosila visite na ye azongi na ye calmement na centre esika ezalaki nde wana soka azwi mokanda adébrouiller vie na ye eza te ke tolandaka nsima vie na ye ndenge nini azovivre ndenge nini azobikwanga ndenge nini asali boye wana ekomi lisusu mabe mama Monica uti oloba wana omoni yango ezobota ba problème yango ezobota bozolekana oyo kuna leki bozotalana te comme ça ce n'est pas bien tolingi biloko wana te biso tozala ba maka pona koteya po tozomona na communauté na biso ba africain eleki surtout nga mama bita na kotambola na ndako boye okokende ndako boye basa na ba problème okokende boye okotuna kutu ndeko no boye bengisaka mama tika wana kutu koloba te tokoma kutu kolekana ezosala pasi mingi tozobinga bandeko bayawa po baede biso pe ba mama oyo toza na Europe na ba papa toza na Europe tango bengisi ndeko na otana likanisi na ona mutu na yoke ndeko na tango aye awa d'abord aye soka yaki kotanga fo tikele ta atanga soka yaki ndenge biso tobaka yaki koluka vie fo tika ye pe aluka vie na ye c'est ça eza te ke tozalaka nsima bandeko tolandaka bandeko ou bien tokangaka yo vandelanga na ndako salelanga boye bongiselanga boye nga na ke musala na ke koluka boye bongo ndeza mabe yango zomona ke ba problème sur problème vraiment ba mama oyo nga na sengi na bino kaka yangwana to meka vraiment ko améliorer côté wana to bongisa vraiment côté wana pour vraiment ekomi passe mingi na communauté na biso ekomi vraiment passe mingi tozomona ndenga ko sala te to komi ata oleki na nzela surtout ceux qui bosola na mundela na bien mundele soka yo ke opesi explication à seki et comme na kosala passe mingi vraiment côté wana to mekana o melo ya mamukie mama Monica ça susu na loba ya robakisa te mama conseil kana opesa biso ba mama to ba papa ou tozo yamba bandeko ya basi pe ya mibali vraiment to bongisa na un comportement na biso et puis to tika bango bazala libre surtout liberté soki kaka opesi bango topesi bango liberté wana ba makambo nyonso ekosila na communauté kozala te mutu tatango aza na centre na ya ba réfugié weekend aye kotala bino eza obligatoire pété aye oui boyambie bien kei eza te ke aye weekend wana lundi olavanda na centre na ya bobengi lisusu yaka problème siko eza esuni biso ba mama ya poto ya awa soki ndeko kaka lobi ke lelo mwaye to be nazoka boye okangeli ekanda na motema openza ba liboki wana okangi na motema oboyi kofungola wana nde siko babe mama donc ndeko obengi otobengisi aza na droit ya koloba note il faut loba kaka oui na ba besoin na bino non bongo nde yango moni bilongi zotala na o na gauche o na droite donc conseil na opesa ba maman na ba papa vraiment to changer côté wana tant to bengi bandeko eza po ba to sungana babi musapi moko elokota facilité mibale eza malamu tant to bengi ndeko no mwasi be ya mobali sepela na mboka o ya stress boza mibale ezala bien mais bolingi te bonika o elongi pai o epai mais mutu onso azaye mabe nde tobengi ete ntango totiaki mbongo age po tobenga bandeko seke omonaki vraiment ke non aza vraiment bien ou bien azalaki mwana mobali moko bien mwana mwasi moko bien mais lelo aye kokoma impoli kaka na poto lelo aye kokoma comportement mabe kaka ntango tobengi bango non baza pe batu baza banyama te mutu nyonso aza na droit ya vie soki tomitie na place ya baninga en tout cas communauté makambo esila tokoleka na nzela te mais na ntango toso tolingaka intérieur ya biso moko wana nde
makambo ekosila te elongi ezalaka oyo na gauche oyo na droite toluka intérêt ya biso moko te totala mpe intérêt ya baninga moninga ye problème eza te bino bozali biso toza baescalier destin eza ya nzambe nzambe ayebaki ke intel akozala na mboka moko boye mais sikoyo na kanali ya nani ya biso toza baescalier totie mbongo g eza neti toza baescalier mpo bato na bamata bakoma eza destin nzambe esi akomaki ke intel jour bodati boye ozala na poto sikoyo na poto yango na nzela ya nani na nzela ndeko no mwa mwasi ubia ndeko no mwa mobali aza kanal ya bénédiction ntango onyati mboka oyo yo ndeko otango olobi so na nyati mboka eza mpo na ndeko na ngai nzambe apambola ye deja nzambe akopambola yo nzambe akopambola biso deja na ntango ndeko alobi nzambe apambola ndeko na ngai nde akomisinga mboka oyo epuis biso bandeko tozosunga tozela te lipamboli na maboko boye epa bandeko na biso tobengisi bazongisa retour osali bolamu vandanie bosana oyo nzambe akofuta yo ekoleka ata yo ozwi yango te bana na yo ata bana ya bana na yo bakobeneficie mais biso na communauté soki osali moto bolamu na 12 heures olingi na 14 heures otie loboko ondie mbu azolanda biloko na sani donc ndeko wana azongisela yo non bongo te yango wana omoi baproblème esika ezowuta eza nde wana en tout cas tobongisa bacomportement so tobongisi vraiment totiki bandeko bazala na liberté en tout cas makambo ekosila bolingo oyo afrique ekokoma ti awa na afrique bolingo ezalaki mais na Europe catastrophique bafamille kokabwana pourquoi vraiment maman eza mabe merci mingi maman monina ndenge olobi olobi vraiment bien maman toyoki yo mpe tosepeli mama oza ta na quelques personnes te oyo akobwaka mama mpo toclôturer émission na biso mama Monique mabanga mama ye ngai naza nanga na bato mingi babwaka te napesi na mbote na Seigneur Jésus Christ de Nazareth mpo ye kolo pema napesi mbote na ya madoya na biso ya motema ya babizu napesi mpe mbote na papa Vicky papa Boboto papa Malamu umela nzamba pambola bino napesi mbote na yaya mobali ya napesi mbote na yaya napesi mbote na ma copine privée Bibi Tantiona wana mama kamana ya kati ya tongo wana penza donc na Afrique natika na camarade te ya na ye donc na Afrique kuna nazali su na camarade te nga na ye pa ya na ye donc na bana nyonso nde baye ko enjoy island na Eve bisous Noélie bisous et bongo Joyce mama na ngai kokima ye penza azolo ya soki arabe tozo yoka kutu te merci maman Monique merci vraiment pour la journée lelo émission na biso esili maintenant to clôturera to bosana ko saluer ba partenaire na biso te soki Nathalie na France papa Pierre José Mbiavanga na Irlande na benga couple moko spécial couple Mado Vicky Ozana ngamoko mama Bibita na kati ya Irlande. Bon, na ke ko saluer sous famille Bikembo, na saluer famille Nyangi, na ke ko mona na kati ya Belgique kuna, wana ko bosa la bango te, mama Maria, mama Iget, bango nde bazala katango nyonso ko soutenir émission au kende liboso, na moni na Pointe mama Lydie, na ke sukota la bango babaki mama Bibita vraiment yo ni ko bosa na biso mingi, obwaka kabiso te couple wana vraiment na loba ba umela na kati ya Belgique na Charleroi, wana couple Mariam na mobile na ye, na pesi mino ba gros bisous, na ke ko saluer wana famille Mbonzo Mobimba wana suna ke kotala David Mbonzo ya yo yango wana soki nazongi susu 4 awa na Irlande na ke komona Monique Ngongo wana ma privé wana loba ma copine ya kati vraiment ya tongo bande ko pona lelo esuki wana tomonani la fois prochaine pour na émission susu bye bye